to ba insécurité na ya liboso makasi mama ko tambola na saki te papa ko tambola na téléphone te so sakani ba kati yo bakataka makasi ba papa bazolela chaque jour kobotola ba mama ba sac kobotola ba papa ba téléphone insécurité na kacha quartier ba mama donc bazwa 18h na nzela na biso ko lekate insécurité po na nzela yana to tunaki binomo boloba ke no bo pesa mwana mboka chance mwana mboka ngo ba pesa chance mais ti lelo to mona ka chance ngo solution ngo ezate toloba ou toloba te metoko loba ka po na mboka na biso tala ndako awa bayaki okota ndako ba na mwa ndako na mwa bangaro nyonso babukaki bayibi bango kutu mama moko balinga ko kate machete bakata ye machete na bano ya bakuluno toza na kati ya capital mobimba kuku bebo boy babeji batiki capital boyite mobutu atiki boyite musée atiki boyite même mwana oyo bozoko bo étranger Joseph atiki boyite mais yo mwana mbuko ye faut luka posa ya bandeko na yo bazala malamu. Petit mot de Solani de ok, analyse. Likambo ya bakoluna bana bakuvuta kuna na ngambo kuna situ ndenge boleki awa na pokwa mwa biloko mona babotoli bino yango ekei kokende wana biso awa bapolisier bayaka te po ete baya kosekirize quartier baya kosekirize bato oske biso biso zela kuna naza koya biso toza population ya nani toza na kati ya capital mobimba kuku bebo boy babeji batiki capital boyite mobutu atiki boyite musée atiki boyite même mwana oyo bozoko bo étranger Joseph atiki boyite mais yo mwana mbuko ye faut luka posa ya bandeko na yo bazala malamu tala ndako awa bayaki okota ndako ba na mwa ndako na mwa bangaro nyonso babukaki bayibi bango kutu mama moko balinga ko kate machete bakata ye machete na bano ya bakuluno kuluna pe makasi awa insécurité makasi basoda bayaka te bana babengana bango kote bazalaka bakenda ti lelo basoda bayaka te to ba insécurité na ya liboso makasi mama ko tambola na saki te papa ko tambola na téléphone te so sakani ba kati yo bakataka makasi ba papa bazolela chaque jour kobotola ba mama ba sac kobotola ba papa ba téléphone
batambola lisusu na mbongo na poche te po anika po na bakuluna sécurité pe bozana ngwa malamu eza te papa na ngai eza te sécurité eza te moko kimia moko ka bakolomboka soki bakoti na bango moko kutu basoda bazokota kokotela bato ka tata bobimisaka mwa bazala ngo bamemi siko biso bato ondike toza na mboka ata kutu pe mboka eza boye te tokokende wapi tozosuka wapi tomoni kote nde kosala su te insécurité na kati ya quartier bamama donc bazwa 18h na nzela na biso koleka te insécurité mpo na nzela yana totunaki bino moko bolobaki no bopesa mwana mboka chance mwana mboka yango bapesa ye chance mais ti lelo tomonaka chance yango solution yango eza te toloba ou toloba te mais tokolobaka mpo na mboka na biso sécurité mpe likambo etali sécurité l'état azwila biso yango solution parce que bisika mabulu ya boye sécurité ya malongo ekozala te souci ata pamba kolongwa ti na quartier 3 na quartier 3 donc bisika babenga tosobika mais na kati yao toza na souci ata mais soki bakoinse yo to na bakuluna obe banani bakoinse yo longwa ti kuna eza pasi po benga intervention donc nyonso tu wana donc toza na pasi donc biso tozomona neti toza na kati ya capitale te na coin donc l'état yé moko azwila biso solution na mabulu oyo na vie oyo tozovivre yango mpo biso tolongwa mpe na pasi tobima neti biso nyonso tozovanda na kati ya capitale tokisa ngo ke ezali na quartier misusu ato basundola bandako na bango ya kovanda ezali solo bon quartier oyo donc ntango bakuluna babanda kobunda bakuluna na bango likolo kuna ndenge eza wana donc Deliveau esika quartier 6 ekabwani na Deliveau donc bakuluna ebanda kobunda donc wana na mikolo euti koleka mais banda solution l'état azwaki solution ya kokanga bakuluna banini mikolo en tout cas bitumba wana eza lisusu te toza na kimia mikolo banda l'état azwaki des solutions bakanga bakuluna en tout cas nde tozwi kimia liboso tozalaki na kimia te neti likolo wana bandako wana bato bakima me babandi kozonga sikoyo mpo kuluna eza lisusu te donc tozalaki me na insécurité makasi ntango kuluna ezalaki avec ça on doit juste moto to kesu